Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est simple, Congolais le rôle à Moutunios. Année le côté. Azana mon capacité. Même la canal, a recruté Baya Bokino, tapo na balle, to gebeta balle pende. O recruté pena Baya kana quartier. Baya ta 20 et au sel s'attaque balle kana. On me rappelle bateau sensibilisation on est bateau Baya. Ceux qui nazaki prophète. Ngana bisa opesa ba benga oni. Opesa offrande. Ah mais mon minute que position ce qu'on a problème. Yemo ka boyamo. Aboye position caméra na yo. Pas nous c'est une image, c'est une application. Dans cette image ani. C'est une image il a fallu le koyo kami naza opposante, moi je fais pas l'opposition, moi je suis résistant. Na kolande la dossier ba bengeli ezana no affaire ya ba makamu na yo wana te bukanga lonzo ya banini te. Na kolande la mukie eta ke lisu ya politique. Na yebi ke ezana affaire ya affaire civile. Ce que professeur coup sur coup. Voilà professeur coup sur coup. Avec la parama. Moi syllabus au PCT. Ba fiancé. Moi syllabus au PCT. Coup sur coup. Ko finga. Ben giro mikolo yebi manamboko yo. Nzambe kai. Ba voter ka loi mo pole asamba. Ba zongisi biso ko na film Jésus. Ba cheka ka soit na ngomba mo boto keneti na kota ba terrain lo la ba scellé. Ba maluku ba télémisie kaka le biso to lapide mais ba bengi yo soki ata ba bengi yo te metango ozoyoka soupçon na kombo na yo eloko ko sala ezali ko sala ba déclaration oyo ba osala de gauche à droite nde ba mesana na 18 tate kende na source kende se présenter soko yebi ko na problème te. Il faut reprocher na Kaleve lo ni Kaleve asali ya mabe Kaleve na ndeko ndeko na ngayo ko lo ba biloko ndengo na te tout bato milimo mabana ba se retrouver na kati ya yo sacré wana. Oui. Au moins na nicho na zo ba tunyo so au moins na moment au fatia aza capable de obéir même Satan papa nana yebi ya moté contrat bozo lo ba accord wana ezalaka te mais bino moko ono asenga ki ya accord na mwana te accord wa ba asenga te papa na asenga papa nini papa ngana misana na zamba to misana ko bugola ba ngombe koteka ba ngombe na mama makasi na mambo asha ya mo kabila te. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal. Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs, téléphone, n'importe quel support aux Hollandais de la Bisso, na minute oyo. Le numéro de Sarabino, Bisso na ma mission télévision, toza liso na bino, makolo na bino, place information, ils allaient rendre place pour komara pour nous informer bino, ngawa bino gloire bosso, be autre madi bossobal. Je ne suis pas seul sur ce plateau, na recevoir moko ya bayi analyste politique, toko
meka un peu ko sololana ye azalaka na parti politique te kasi to ko meka un peu ko analyser na ye mazali koleka na mboka oyo ba principal titre na biso. Le premier ministre Sam Malokombo débute les consultations ce lundi et puis reprise ce lundi de cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Enfin, le sénateur Matata Mponyo est invité à comparaître devant le tribunal de grande instance. Donc, il y a une actualité où tu peux développer, vous savez que non, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, a quitté Pembo Kapona Dubaï et tu Awawa et puis bande comme Soussou kota na émission koma numéro zawana ou na 76 na suka soko komi wana oko joabiso directement sans plus tarder. Je m'en vais à vous saluer. Bonjour Ndeko Aimé. Bonjour journaliste international. Merci pour na kombo bonizoto bonisa témoin Mikolo. Ouais, santé za malam nengozo mona déjà. Oza malamu donc moyen pour le baisser. Ya pour le bezali que non soki nazaki prophète. Ngana bisa opesa babenga oni. Opesa offrande. Ah pona ba oyo lobaka na lobaki. Nde yango to komona lelo. Makambo lobaka na tamaka. Voilà. C'est que lelo yo loba misusu oyo sala mana makolezo ya. Po biso to sali sur likola liso. Tozotala nyonso oyo ezoleka na mboka. To na mboka musute ka RDC. Tout bandana na Matata Ponyo. Dossier zalaki mbilinga côté TGF azana ba preuve te yango ezolala bona boye soki bazana nini batindeli invitation enfin batindeli Matata Ponyo invitation est-ce que dossier wana bino bozomona ndenge nini ezaka ba compte à rendre tout ça ba dossier moko OK non Matata Ponyo penda il faut comparaître kaka. Voilà, merci mingi na pesi bande konyoso bazolanda biso partout na mokili mobimba. Ya koloba izaki dossier Matata Ponyo na ebike ekolia ye kaka. Ekolia ye mais nakulandela dossier ba bengeli ezana no affaire ya ba makamu na ye wana te bukanga lonzo ya banini te. Nakulandela mukie etake liso ya politique. Na ebike ezana affaire ya affaire civile. Ndeko moko afundi ye concernant ba makambu na bango ya business ezalaki na makambu esengelaki ba régler te nde à mettre bango en justice. Mais ça n'a rien à voir na makambu ezali ya Bukangalonzo non. Vraiment eza information vraiment na luka ko vérifier lokola na yoka ke no international abengi singa mituna ya boye kozanga te. Alors on a vraiment na zala vraiment fiable à la page nde na meka kolandela na moni ki note dossier za na ngoza affaires civiles. Siko na côté ya Bukangalonzo likambu nini bino bozo landela Matata Ponyo. Côté ya Bukangalonzo ngai pona ngai soki justice na biso ou bien parlement na biso soki koki vraiment ko aider ba congolais ba o biso to onyo kwa biso ba congolais to zonyo kwa ngai pona ngai justice na biso ba voter ka loi mo ole asamba ba zongisi biso ko na film a Jésus ba cheka ka soit na ngomba mo boto keneti na kota ba terrain lokola ba scellé ba maluku ba telemise ka le biso to lapider. Mais ko samba nde ko yeba soki muto ayibi to ayibi te papa ezate kal na makanisi ke muto ayibi ale bokumbi bokyo bamba mabanga papa na ngoyebi tanto banda kola ezaki moni mama balambi biloko biloko tamu sezana nzungu oyibi na muto amoni na oyete amoni yote mais yo moko bandi ezana ngate kolobeza na ngate wana tango zolobeza ngate au fur et à mesure aux fongola monoko ba mona peke non soupe za monoko ba kangyo mama moyibi parce que problème ya Matata Ponyo jusque là batanga yina bango balobi ka likambo Bukangalonzo mais yo mon ndenge Matata Ponyo azo s'agiter Matata Ponyo a pesi rapport à Twitter à lobby je félicite Badeko ya IGF ndenge musana mamba sala ngona professionnalisme nyonso. Mais quand le même mouton, oye sozo ngionote na moni bazaboye bazo samsala mona matérialisme et tout ça na mettre bango juste. Donc ozo mona que muntu azo yebate position o bilia ke bikoki. Donc azo luka place nini ya ko luka
tellement que bana mboka ezana batu musu bazana baluka kaka kokoya ya RDC pour ne pas pour na kolobela te que non kokoya ya Fatima kokoya ya RDC parce que batu ebele tozwa ko banda époque ya Mobutu ti 18 ans nyonso to ti kolekisa awo tozala kana bato ba yeke pour na oboma mboka donc batu wana ya bango message balinga ko tambusa message o eza que non peuple ayoka peuple tomboka peuple asaba moko boye mboka na biso so masima mais lokola biso toza wana pona ko informer population o baza ba fin fond ya baba kinga sani maluku na bande ko na biso ba diaspora oyo bazali manipuler ya koyeba makambo lekana na mboka te koloba o eza vrai vous avez na ba diaspora musu ba manipuler oui ba c'est belé net non ata ko moko tangi ata so na bina tanga na ninga ko sa politique ya kotanga ba kombo exacté tozo lo ba bikeno za ba diaspora mususu baza manipuler parce que biso to recevoir ba information mususu écouter na ba diaspora ba bengi pe bikeno gloire ta la vérifier le camotel tel le camotel qui mais ba depuis yo vérifier ah ouais ça veut que nous ça pas vrai ce que le bikeno ba diaspora mususu baza la manipuler net diaspora ni no yo moni parce que bazo vérifier wana o moni que tango le ba o bazo vérifier ce sont des gens au baza na souci ya mboka na bango à vérifier pour que à ça là ou soit ba déclaration ou soit ba revendication ou ils en nzela mais tandis que ça ba tata musomoni tata mubimba libumu nene boye ateli boso caméra ba ndolo ba n'importe quoi donc il y a tikal ne kana mama finga il y a tikal ne kaka na ba nini na otanga na kombote mutu nyoso ayebi c'est que mutango azanete te batu ba yebi ya tata mubimba za tata libumu nene na matama minene lo wa mutamela soya ngana fingi na tena lobi lokola mutamela soya mamela soya na ebiti na za matama minene boli bu munene boy ya linko yemba mwa mingi donc on dit dictionnaire va passer la monde pour nae dossier Kalev azo déclaré à que non moyen il a se présenter zate parce que kune zalaki lokola institution ni tobanda ko sala musa nango il a zana kati ya makambo wana te ti wana pena ne pas jouer invitation il y a zo mona ezaka na ba réseaux sociaux ne ba tunyo surtout bazo mona est-ce que Kalev o bozo mema na zoto Kalev o nini azo linga mema na zoto Kalev ezape dossier mususu to eza ya na ngisu roche na sima makambo ya Kalev wana to ezaka ka makambo ba holandele o ya sali penda ya solo papa journaliste yoza international ndena benga international parce que ndenge bazolanda biso mokili mbele landa biso na minute o machine ekomi kilo na yebi ke no bato bazokota en désordre pourquoi ba yebi ke no tango yoza wana opesa ba information vrai oyambaka pe bato eza ke no pona ko éclairer population makamulwa mutulo la Kalev lelo yo technologie évoluer na yebi te évoluer pe panzambe comment parce que bana lelo mona de mona 5 ans ba chele mai wana bokendo sokola lingo so atena so boso batuté mais biso ba misuso tokola ki ti na ba âge ba 13 ans to sokola libanda ça veut dire moi na 5 ans so webise que non Kalev wana ndinga za na sale lokote aloba papa ko sera on a 13 ans moi na 5 ans na 13 ans il y a 5 ans webise non Kalev wana mon ba fundi wana ba ko sele makam asale lokote biso papa tuma mais justice de kata makambo mais justice de kata na ba loi na ba nini ndenge za justice de kata makambo justice ezalaka boy ba bengi yo soki ata ba bengi yo te metango zoyoka soupçon na kombo na yo eloko ko sala ezali ko sala ba déclaration oyo ba osala de gauche à droite nde ba message na 18 ate kende na source kende se présenter soko yebi ko na problème te nini bo reprocher na Kalev eloko nini Kalev asali ya mabe Kalev na mboko yo ndeko na ngai yo kolo ba bloko ndengo na te ngai yo ngaba leva ngai ah donc mutu nyoso tutozo ya mbaye o ya zakana nini ye Kalev zakana pemba ngai na musala na ngai na musala ezaki no na osa musala na moyo musala nyoso noble mutu nyoso sala mais nazalaki carcéré bazui ngai balatinga kabul na elongi ngai na beta une semaine coffret na esika ezanga adresse papa Kalev vraiment na mboko vraiment mutu lo Kalev nana ngwana pe na ko wa telema bwa côté la Kalev badio mindongala oyo façon ba makambo bango ba sibi oko lobela mama Kalev awa dossier Chebeya toko ko bimisa ko blanchir Kalev awa ndeko na biso ya koto ya koto ya libongo ki Jekoko est-ce que ko telema bwa betela Kalev maboko papa Kalev ninga zawana soto le na ba homme politique oyo quand même ba kombo yebani mais soki to kiti na terrain
toke na ba combattant ba famille boni ba bungisi batu likolo ya Kalev. Non, justice faut ça là. Et ça, on a un compte à rendre, mais c'est juste que notre justice n'a pas fait ça. Nous avons regretté justice n'a pas là litro. Justice n'a pas mais ça tellement que ba mais ça qui. Donc pour nous ça boba kanga ndeko bosobe faut ba batuna na président. Pour ba kanga ndeko na faut batuna na ministre mo bosongolo. Tandis que justice est indépendant. Justice est pour saisir ba dossier. Justice est pour luka information. Justice soko qui déjà information ils en a battu bela musala au Niger parce que kuna abandai ko agir local institution na kati institution ezaki service mobimbezala qui yemo ndonda qui tapona okilo kanga mais numéro 1 c'est lui mais ceux qui battu banda torturer battu peut-être ezalaki na pays numéro 1 c'est lui numéro 1 c'est lui parce que pourquoi na monaki ndeko bakanga kan ndeko tchala mwana awa président de la république azaka na mboka tazaka libanda asalamba mon réaction alobi non na lingite sous mandat na ngai na mona parce que muto a critiquer nga bokangi et na maloba na sala ki minute tende ko tchala mona zaki libanda maintenant yeke azala ki wana te yende mutu train siko soki batu na on terre ba sala mabe donc yo ko tika yango parce que ba sala bongo combien na mandat ya Félix awa to moni ba roulage combien ba kangami o ezaki likolo ya ko kendo sa musala mabe ba mbota likofi makambo belé Nanzela, les lots va mettre en justice. Maintenant, sur mandat de 18 ans, oh, et tout le cap. Tout le monde a makambaboy. Est-ce que le changer, le ronini va changer pendant na 2 ans ou 3 ans pour que lié zara passi, ba ko lié passi, ko tanga le frappe place dans la mission ko, makambo za ba ko voler que no état de droit à l'ordinateur, que sur les gars pour lire. Baninga ba raisonner ndenge nini to koki ko émerger donc batu mais ça le premier qui batu ba ko nyata binu le ko masa ko la kayasa bona boze le ko président premier qui batu siko to mo sali 2 ans 3 ans batu bazo liate batu bazo sanité ba lobate so ki ba lobby komi ke ba komi contre union sacrée soko koti koto wana na osepela makasi bon comme ça to fongo la branche en fongo la branche président lobai que non le peuple d'abord alors na kati le peuple d'abord ezala kwa mundimeli nzambe sika sœur outi banda osaki ndumba frère outi ozalaki ndoki nganga siko yeka malamo boyo frère kingani akomi diacre akomi mama diagonese akomi mama prophétesse sans que yo moko nano leka na délivrance donc problème à Congo awa tozali na problème ya classe politique na biso bato il fallait ba kamamboka na biso bazali na problème mental bazali na problème moko boye molimo corruption molimo akuboma molimo akonyoko la peuple molimo donc makamu nyonso yo yebi ya mabe auto sibir pendant 18 ans Fatia zalaki na lokola prophète apokola ba mafuta a délivrer bango na milimo nyonso mabe et yango na moni bimisi mwana so kombo union sacrée o bango nyonso tout bata milimo mabe na ba se retrouver na kati ya union sacrée wana oui au moins na nicho na zo batu nyonso au moins na moment où Fatia aza capable de obéir même Satan abengisi Satan soki longwa soki na Lucifer soki na deuxième monde soki wapi yaka servir mboka na ocha premier ministre mais qui m'a be na yo na mukila na yo na maseke na yo a osalela mote a ezanga vision c'est moi azui Satana aebisi que non conduire vision na ngai yo sacré non oui yo maseke longola nini yo kaka ngai oui Satana tata aussi papa ba to sa malemba lisa se betité na Congo ba ça qui soit que non Fatia ça désanté ah ça inanité maintenant nga o déboulonner na démoulona jozo kalisa c'est bête j'ai les mettre le vide kuna lisa c'est bête papa kinga kati tika le vide wana lisa c'est bête donc yango na yo que non aza capable de rejoindre même Satan na bongo lisa nani Fachi ngana capable de rejoindre Satan comment on dit Satan na mutema ngana zo ebisa yo pourquoi tout nanga siko pona nini parce qu'on dit que il n'y a pas un mauvais troupe, il y a qu'un mauvais chef. Donc, chef, si vous avez une idéologie, chef, vous avez ça. Même si vous avez belé n'engeni. Donc, balobi que na famille na bino baloka yo n'engeni, mais chef, si vous avez na biloko na ina nzoto. Oye, ayebi que non, awa le peuple d'abord. Awa so tamboli boto aux araboy. Et puis na union sacrée. Ndeka na pesa ki yo ba promesse mususu wana. Yo ekokisami na on pesa promesse mususu na union sacrée ba na union sacrée.
ba ko nyata me belé Ba ko jusqu'à oyebi ba benga onine fil de conduite cahier de charge programme et union sacrée sur oyebi ici bimi des places problème ils ont ça là bazo ba poser ba auto la vision mo konzamboka to la vision mo konzamboka mais vision ngo yebanité vision ngo zarabu yo ba vision place outil na yebisa bana mboka nyonso na yebi na ngai c'est normal faut que za la ba opposition ezala faut que za la malgré venanga famille to mawana to ko mawana venanga longo na opposition alobi aza résistant na yebi te sur ezala déjà na politique koko et elengi ya ko za na fachi na politique ne uti wapi to bani na Kasavubu innocent mowe ba belge ba kaka pam bazui mutu mo boyo zala wana dessin animé papa Mobutu kota utele yebanité ba américain ba simbi ba baloli ba sali ba commissaire grande puissance ba tomboli Mobutu ba sali ba ko sala mais na mamba politique azala ité tolongwe Kabila kutu ayeye kutu azala ke carte akefane na zamba bino sa so politique alo na ebilam mindele suba ke suba zuye ba enaye ba manipuler pam pour la sake non était biso mutu to na yo mwango ngamke ba longoli ba zuye soki soi-disant de faire moi bache yekutu ino samo yene pena yo po makonde ko boma mais la seule chance place Lengue Bandi na Congo bandi zala Congo toza président de la République abandi nan koyeko la politique abandi koyeko la politique banda bo mwana na ye akoli na politique ba bengani papa na ya koti zamba bazongise mboka ye awataka la politique na suka na batinde stage bima akeli banda do yena mindele coopération zate ya osara la politique ya Congo politique yango na omona musala wa sala yango ndezo on veut que même na ba mindele bango ngana landi nini chaîne moko ya mindele France 24 espère mon bazolba même nga espère je m'attendais pas na komona déboulonnage Félix Asali, je m'attendais pas à ça parce que na mituna ki na lebeke abanango ndenge nini mesure nini na kosala pour ko ma place wa komi mais to kanisaki ke Kabila ko voyager raté a ko bima raté mais lelo to ki azana Dubai papa Kabila batona bolongole na mangambo Kabila senga Félix elo moko papa bino bozala ta senga Félix likamo elo nini ya senga Félix papa nana yebi amote contrat bozolo ba accord wana ezala raté mais bino moko no basenga ki ya accord mwana te accord wa Kabila senga papa na asenga papa nini papa ngana misana na zamba to misana ko bugola ba ngombe koteka ba ngombe na mama makasi na mambo asha yango Kabila te yango bozolo ba te yo moni te no na makambo nyonso Kabila sali tena tuli makambo bozolo ba nani azoloba Kabila aloba ni ngana aloba Kabila aloba na lakisa ki eza yango aloba ni omonte ke na mandat nyonso Kabila sali elo Kabila réussir au maîtriser eza parc o sali akinga kati a maîtriser ndenge pour la sa monto na mutayi musala na ye Kabila sali tamo bimba Kabila Alexis bu jeunesse na ye ya obokola banyama na zamba awateka bangombe bilo ba ndeko na biso ba Rwanda bateka le roi David bangombe banini siko ase retrouver na chana ye batike les chana ye c'est papa nana nga pré batu wana bakosi ngai pe pa matepo mutu na ngeza ye na Kabila zo bisa mutu na ngeza ye na vide ye mo ka lo babo na se retrouver tika na sala ta commerce Félix asira lobi au sa commerce non à l'aise mambo zalate ça makamna comprendre maintenant ce problème est que ba politicien même tellement que tous ba commerçant ba caméra ba commerçant ba donc ba leke belé ba yebi vision politique ezo le kanana entre Félix na Kabila te voyez yango moni ba se retrouver yeme yazali yeme OK yeme abato afani ne kuna osane bilanga alo na ye asana na banyama mama olive kota pesi bakombo azuka bakombo bana nkasi na bango ya politique pesi banyama pona olakisa no boya elote ozomona a se retrouver na kana ye ndo mona fanya ti a voyager ke Dubai ake sa commerce na it ye na politique botanga su Kabila mamba politique te même na kata politique na banaulo na émission na okaka na bisa o Kabila abandaki ko gouverner te Kabila banende ko régner
La différence est ça. Différence ya mwana. Kabila banene ko régner banene. Félix Awasa nini azo diriger azo régner en même temps. Félix soki na lobi 100% wana na lekisi. Ah merci pour. Ouais, ngana za na vérité. Siko ya mais pour gouverner o ki charisme ya un politicien. Au monde on pas fachi. Azo lobati mais ba œuvre salama. Parce que ngelo eleke ni zaka ni ne sali ke je l'aime téléphone. Ni ne sali ke maintenant qui a de toke na ke nono elomo bubanda ko reprocher Kabila wawa ke non hier azana ba répression bato ba la marche te so bato ba sali marche et boti problème buena boy o to moni na faden le buliboso ya ambassade Rwanda tinenge bazo kanga epenge bazo bende penge lokwa nyama pona ko bwaki na kati ya mutuka tinde be ko ya ko beta bato gaz o wana pe ezaka ka état de droit bato bande ko zela ngwana. Merci na mutuna na yo. Na éviter ce qui est état de droit l'ingelo bare non faut que ça n'importe quoi l'état là bien sûr na mona ki image wana eza ba image mon déplorable to d'abord condamner yeloko wana na condamner na merci condamner merci parce que tu es en opposition mokonza mboka fatia lobaki bien que non peuple congolais na étendue nyonso RDC azana droit azana liberté totale ya ko revendiquer au nyonso yazana ngolo ko la droit na yi. Alors comment na manifestation wana ndenge zalaki bien que balobaki que boko mona masse ko zala wana mais na mona ki masse te quand même parce que empêcher qui ba na Willery empêcher na Willery déjà ba souda ba zalaki wana ba place zalaki 10 personnes awa na Willery 10 personnes bino ya bani ko marateur tu ko 13 personnes akuna ouais 13 personnes puis c'est penge 14 awa 13 personnes Folding qui tout cas qui cause que ça ensemble tu là il y a une image wana atalango est-ce que oyo zo mono pe na ndenge zo mono ka buna ba télévision ba 13 personnes na lobi nombre ba zo mono ba ka mo na image wana so tali wana na 4 et penge ye ba zo ba l'équipe là ba connaît ba ko za 5 nani ba ndeko propre ya famille et penge ya famille ya famille parce que ça na gaz te ana mnoko lo bateke notre population ye penga nani penga nani simple congolais lokola mutu nyonso ane lokote azana mona capacité même na quartier a recruter baya ya bokino ta pona balle to ke beta balle penge o recruter pena baya kana quartier baya ta 20 ke o salsa ta ka balle kana on dit me rappeler bato sensibilisation wana bato baye bele wana ba ke e penge ko kata ko sangisa bato te na quartier ne faut pas que beta balle soki fayu lo sala ngote lelo soki fayu lelo sala ngote parce que fayu la za mona soso Siko ba mama ba panzani na bango ba moni ke mwana sakoli siko ba eloko basali batike na maboko ba nani au mwana okokate yango moni trouble wana c'est pas fayu soki fayu le moko okokate boko siko epenge kaka vraiment fayu wana atike opposition oh papa na mona ki yoti o mona ki ozalaki na point de presse fayu nazalaki kuna komelo la pasteur azotika cher koto okende koto drapeau koto boye pe na koboye nani na mamunyo so alo non drapeau boye ndenge nini drapeau boye ki siko lelo ni ya sali ke natika politique alobi ke nga na za opposant nga na za résistant ebisanga yo tamola ba politicien oyebi makamunyo so politique dites-moi résistant to tchai wapi na pouvoir na opposition na naître opposition naître za la pété bino bolingi te ke non ceux qui président de la République azo diriger opposants à la té na lingi te nga kutu lo sambo na nga na lobaki ya mwana mai ya atika la penda na opposition mais mimi na tika na opposition est-ce qu'on voit un problème ye moko boyamo abo opposition na caméra na yo tala ningo senga ki image senga pekas na senga image ya nini senga image ya fayu loko yo kabi na za opposante moi je fais pas l'opposition moi je suis résistant nani siko yem ta lobiti faut tout na ye opposition ba mina bon dimara ngo pe bino bosala ki il est pas ça que opposition sur tracé ta ya moté pour les alliés moko boyi siko yango mona mi ono mutu neza bien te koto ono yende so ba ke la rozo siko mboka aza mokonza mboka pona batu nyonso asungaki papa na biso ya Congo central place au moni aza pour mona nini place président moko place wana ba conseil ba justice Fayulu a mutu na ya kati vous comprenez eza makamto ba africain ya ba président yo wana mokonza mboka
toi africain to yebi comment africain ayoka ba famille to mona ngwana ba molere oyoke onde kwa bomi muninga pwani na lief funai onde kwa bomi muninga pwani ni o azwaki mwasi na e bon siko ko konzamboka eloko faile banda rêver déjà na vie na donc ndenge za wana ti akufa faile otikala sous poste wana otikala sous te ata postuler 10 personnes va voter faile et ça na siko premier année konzamboka kolanda combattant d'élite. Il y a des personnes qui fallait que ya mibengi soldat du peuple. Soldat du peuple pour bonio kwa minaye. Président dans la santé naye. Dans la physionomie naye, dans le lobby naye, tu vas voir que non. Grand frère na biso fayu la zana problème. Siko président. Nazo senga li sungi, kaka ningo sunga ki papa na biso ya Congo central. Sunga pende ko na biso. Ali mata li bana mboka ba te soigner. Problème exact. À l'opposition. À ça l'opposition. Na lingi vont. Mais c'est le président de la République qui n'a pas traité failli dans l'hôpital. Mais oui, tant ce qu'on nous a dit que nous naza opposanté, naza résistant. Si qu'on tient wapi résistant na pouvoir, na opposition wapi yebisanga na minute opposition ezate to pesa nzungu ya opposition pa nani. Yebisanga. Il peut perdre dans l'opposition, il peut perdre wana katsa qui na opposition. Au Kabila tiki. Peut perdre. Talaka na kata peut perdre wana. So ngana zo informer le moni Kabila ba jour zo yo ko mouvement mo jeune et faut moi mieux comme leader nango Kabila pepe de Kabila tika on kala donc Kabila font la nini mususu ya ba jeune pepe de Kabila tika ngo kala pour preuve ya moni longola ki ya waki kendeki Lubumbashi to comme na suka mais Shadar a commis docteur a autant que défendre thèse nae na suka 30 secondes au lobanini pour na féliciter to lobela ini ya mawa pona ba professeur na biso Congo parce que to zo problème makasi na mboko na bien so ikabuni muta défendre ki thèse bolinga bolo mambo bozo lobo moni na défendre thèse bo féliciter quand même to bandoye ko landinga finga ba mama na biso epa na ye nini kasi ndi mtonbe ye professeur kusirku professeur kusirku yeti mais l'autre qui est dans la classe à moi donner les amis colo donc maman au foutre moi non minéval te ba que non au zo ba bolite au zo ba kuba en tout cas bossa l'attention pour ba étudier ba beba les sous ndé ko beba ah ba professeur a boyi ba yé ba professeur a boyi na régime a Fachi il faut le barat na régime a Fachi mais na régime a Fachi oui na régime a Fachi mais kasi on a yé professeur pour ba lo ba ke kuna eza makambo te no Fachi fa kota kuna eza makambo été loti siko professeur Kusirku. Wana professeur Kusirku. Na yo que la ba parama wa. Mboma silabi so pesité. Ba fiancé. Mboma silabi so pesité. Kusirku. Ko finga. Ben jiro mikolo yebi manamboko yo. Nzambe ka yebi. Merci de répondre à l'invitation na biso nini wo ba c'est la bayi Congolo ba Orlando ya suka. Ya kolobela bandeko nyonso bazolanda biso ezaki non toza na bolingo mboka nzamba sungi biso lelo apesi biso moko ya mwana mboka oyo ayekoli politique moko ya mwana mboka ayekoli politique ko banda Congo na biso ezala Congo to tikala kozwa président te ayekoli na politique après ayekoma président de la République nyonso banda ko lokotaka na balabala musu ba lokota na zamba musu ba lokoti boye mais cette fois-ci nzamba sungi biso apesi biso moko ya mwana mboka ayekoli na politique après comme na bokonzi to pesa chance bomoni bino moko système o akutaki na kata mboka a déboulonner yango licence ebeti te rebellion salami te loko moko te mboka nyonso za na kan lelo komi soko koti na palais de comment na Nigeria na bureau ya président na oya na oya te na Gombe ozokota net ozana États-Unis na Champs-Élysées na États-Unis na Maison Blanche balongoli ba barrière nyonso abino ngaza président population dans un problème na mutu te barrière nyonso elongwe mozole lelo komi ataso koti wana na minute okanga photo mutu asimba zate soda zate nina zate ndebilo to na luka na mboka na biso to pesa chance na mokonza mboka to pesa chance na ba soda na biso bakobunda to bakozala lisu likola lisu ya kotelemela nyonso yo koya ya mabe merci mais mokonza mboka ya muke na ko bakisa robela mokonza mboka ya ko bakisa ki na moni atia vraiment ma mécanicien ya ko nomaka ba ministre ba soda parce que soda moko laxi
à l'axe civil ndenge ni musale salamaka ba pesi mbongo mukie asengi président de la République pesa nga 3 mois na 3 mois wana kala mingi te na Congo central alobi na biso to tongo la poto olemba kolia na sango sokota wana soda civil te de promesse en promesse. Merci, tout est bien, qui finit bien. Je remercie Volding Gituka, Kiko, et puis je remercie Grévis, Basungi, Monsieur Po et les Kamala. Mouto Koutani prochainement, nos gloires Bosobe. Mon numéro est Yango Nizana Souka et Souki na 76, si sera au coma na Yango, et Kozala Malam Tokoutani, Mikolo Ezali Koya. Bye, ciao. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananoute, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae.